Bonsoir, bonjour, peuple de Bana Congo. Wabino Molobeli Amboka, prophète King Mbielizé, président et parti politique La Sentinelle, allié à IDPS et directeur et campagne à président Félix na diaspora. Ndenge bozolanda na ba petit écran na bino na lelo na so mikolo so zo ba mingité pour tous en pleine campagne mais les kambo munene na yobsa peuple congolais soki ngolo auti na se ya mai ayebisi bino ke ngando azobela bondima ye na zangolo ngando akanisa komela Congo mais akomela Congo te eza Moïse Katumbi. On a travaillé dans Moïse Katumbi 2011 jusqu'à 2023. 12 ans. Alors, peuple congolais, Naïbi Moïse bien, Naïbi Salomon bien. Avant Assala, ensemble pour le changement, plateforme électorale. Avant ça, ensemble pour la République. Obabengi, parti politique, Nazaraki Naye. Natiki et pour j'ai compris beaucoup de choses. Moïse Katumbi a 4 nationalités. Moïse Katumbi, son père, azali grec italien, naturalisé juif. Moïse Katumbi, azana ba nationalité minée, azana nationalité grecque, nationalité italienne, nationalité zambienne par sa mère Mubemba, ya Zambie, et nationalité congolaise. Mais il loko, nazomona mutema mabe, même na eleki même kindoki, comparable à Munguna Yemoko Diable, Moïse Katumbi, alobakate gaza la nationalité grecque, alobakate gaza la nationalité italienne, alobakate gaza la nationalité zambienne, mais lingi konganzama na mboka na biso, lokola Ouattara, anganzama na Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a gagné l'élection, ba paya, ba français, photo tanga ba kombo na bango, ba kangi, Laurent Gbagbo baboua qui est en prison dans ces pays, bazui étranger batie na ibonga na mboka na biso ko sala makate. Na Afrique du Sud bandeko basali ba investigation. Ngana lobaka pièce contre pièce. Oh moussous, bon yes, gloire à Dieu, merci. Bandeko basali ba investigation sur Moïse Katumbi na ba mobembo na ye bolanda bino moko. Monsieur peut checker l'identité de Moïse Katumbi à partir de l'Afrique du Sud. Monsieur peut checker Yabiso. Pour nga linga Moïse trop na pas conseiller bakam. Website tango za nini? Eza Bolanda 4. Peuple congolais. Yango to koti I 94. To procéder. To koti awa na officiel website to cliquer. To koti na website États-Unis. Tu continues à view history traveling. Tu cliques là. Tu sens la carte déjà. Tu quittes na acknowledge and agree. Na sawa. Tu continues. Et puis si biso traveling view history. Histoire voyage na union sur les États-Unis. Bolanda. Forme oyo. Na kombo ya Moïse. Le là non nae. Tu continues Moïse. Tu es awa, poste non na Katumbi. Bolanda peuple congolais, pièce contre pièce. Date de naissance na 28 mois botamaki décembre 64. Chawa, année na 1964. Tu es awa, document number, passeport number na Bolanda. Yango yawa 200. Nationalité 2933. Tu comptes sélectionner pays nae, tu choisis Zambie. Pour te passer l'information ça solo. Tu continues à Zambia pièce contre pièce. Tu es ma solo zandenge ni nyao. La conseiller m'a comme bien pas. Yango histoire est bimi. Oh histoire nyo so. Oh azana ende Zambie. Mais yango ba combien non? Yango ba combien? Quand oh non. Oh, premier voyage n'a bandi quand? Premier voyage n'a bandi à celle de 2013.
Hein? Oh, ya, Mboka Nation Congo, oh là 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 là. Jusqu'à 2022. Non, Mouton Alingaza, le président au Congo. Non, c'est pas normal. Ah, c'est en tout cas, merci beaucoup. Tout à la prochaine fois. Merci, bye. Pièce contre pièce. Depuis 2013-2022, Moïse Katumbi a kendaka na États-Unis avec passeport zambien. Député opposition à Lobaki, moi Namboka Igwe, na balesaki bino ba image il y a 3 jours passés. Moto Mobimba azana nationalité grecque, grand-père naye, ou aboti papa naye, italienne, grand-mère naye, azana nationalité zambienne, oyo mama naye. Azana nationalité congolaise. Pona kulutu naye katebe katoto. Mais congolais, na lobimba la misato. Oko vote muto azana 4 nationalités. Tu es baki batu mususu bazanga ba nationalité mibale. Pe lelo na oka musabino. Je suis investigateur. Moi namboka Félix Antoine Tshisekedi akende poto na Tongo ba 30 ans na mikili atikala kozwa nationalité belge. C'est la destinée. Félix a voté parce que azaka na nationalité moko congolaise. Batu mingi ba voyageaka. Soka komi na mboka wana awela ka liboso azui mukanda après azui nationalité. Mais Félix Antoine Tshisekedi, président de la République ya RDC, azana nationalité moko 30 ans na mikili atikala kozwa nationalité belge. Mais congolais tolo bana bino na munoko nini. Yom tozolanda Moïse tovandi 18 ans na Joseph Kabila. Bato boma boyebi ba Chebeya, ba Matungulu, ba général Mbunza Mabe, ba colonel Mamadou, à côté de pasteur Nanga Coutinho Fernando na prison. Le bozomona était à santé à président Nanga ipe pasteur Nanga Coutinho Fernando. A boma batu moto Joseph Kabila. Il a participé à la mort de Laurent Désiré Kabila. Tout le monde souffrance ni peuple congolais a moni na 18 ans à Joseph Kabila. Mais là, on a eu congolais le Congo. Na 2015, Katumba Mwanke a ébissi Joseph Kabila. L'élection en juin 2016, moto a remplacé yo ezala Moïse Katumbi. Landanga bien ko peuple congolais, ce qui ngolo a ébissi yo ke nganda zobela na sema indima ko bazala ke sika moko. Joseph Kabila, Rwandais touti, a boyi, moto a remplacé en 2016. Et ce monsieur de Rwanda, de sa femme burundaise, touti. Et lui-même, azana makila ya batu wana po, ye alingara baniloti koleka babantu. Moïse Katumbi Chapwe. Na 2016, pour histoire babosa na kangote Joseph Asali glissement accueilli à l'obio, il n'y aura pas de 3e faux penalty mensonge pour baboya qui a la candidat PPRD. 2018 en exil Moïse Katumbi Soriano babosa na kangote grec, italien, zambien et la nationalité congolaise par Katebe Katoto son frère alingi azonga postulé Joseph Kabila boyi. Pas bien. Mais les lots yo congolais, de père et de mère, au trahi mboka, au teki mboka, au lingi, mopaya aya mboka. Au bosani 18 ans, Joseph Kabila. Il y a Moïse Kouzala Soussou ndenge nini. De ndeko sosola. Étranger T. Votez numéro 20. Moi qui vous parle, j'ai 20 ans de combat. Nabandi combat en 2003 à Kinshasa, dans le mouvement Sauve le Congo avec mon père spirituel, Coutinho Fernando. Aujourd'hui, 2023, 20 ans de combat. Et le 20 décembre de ce mois, au Kende vous votez candidat numéro 20. 20, et ça dit chiffre moko prophétique. Nzamba lokotaka mutu.
asaline alliance. 0 ezali Nzamba azumu na néant. 2 asaline alliance. Nzamba sala alliance na Moïse pour misabana Israël na boumbu. Nzamba sala alliance na Jonas, asala alliance na Étienne, asala alliance lelo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Dieu agit toujours à travers un homme. Bokeba na mutu azana 4 nationalités. Azali Ouattara ya Côte d'Ivoire ba français na ba bandeko na ba mususu na poto balingi ba memela biso mopaya. Bozo loba wapi mama Karine mwasi na ye azali tuti papa ne burundaise mama ne rwandaise. Karine aza ko gérer ba bien ya Paul Kagame na Katanga dans le Belabino na Munogoni. Mais bomoni na Bukavu na Walungu bana mboka bayeko yamba. La bienheureuse, la gracieuse première dame Denise Nyakero. Elle est de Bukavu, de Walungu, congolaise de père et de mère. Félix, le président de la République, congolais de père et de mère. Oh, Ndekonanga. Même Bible lobby, Nzamba Zoloba, je mets devant vous la vie et la mort. Mais à conseiller de choisir la vie. La vie, c'est Félix. La mort, c'est Moïse. Pour Bible lobby, nous avons 1 Jean 4, chapitre 4, verset 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus est la lumière, nous sommes la lumière. Si il est la vie, nous sommes la vie. Ozo que nous coupons liwa, payo congolais de père et de mère. Heureusement, il ne sera pas président. Jamais. Azan la malédiction holandaise 2015, Pepper Deboy Kochaye candidat en 2016. Basali glissement. 2018, Baboy Azonga Namboka. 2023, Akolekate. Akopola Sekopola. Peuple congolais, Yeyo Mwanamboka. Yeyo Mwanamboka, candidat numéro 20. Le 20 Oyo, votez Fachi. Pour l'avenir na yo, pour l'avenir ya libota na yo, pour l'avenir à Congo. Nzamba zosala na nzela na ye. Le chemin ya développement ya RDC. Lumière ya restauration ya RDC. Kobosa na te, yebisa ndeko na yo, yebisa ba nyonso bako voter d'Afrique du Sud, bako voter na Belgique, bako voter na Paris, na France, bako voter na Canada, bako voter na États-Unis, ndeko na biso yeyo. Ko voter mo payate, même Bible le bien on a Deutéronome chapitre 17 verset 15 ndeko na ngai. Nzambe apesi biso mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Et nazana bandeko mususu awa babundi pona mboka wana esengeli kobosana te. Nasengi lelo zali nasengi na kondeko nanga nyonso kobosana te na changu. Tozana Kinwani Yanfu Jansi, candidat numéro 45. Abotami na changu, akolu na changu, azana changu. Yateke mutumoka bimiso ki France, Belgique, Canada yo aiko postuler la changu aiba souffrance de binote. Jansi Kinwani, c'est un serviteur de Dieu. Voté numéro 45 na députation nationale. Bandeko nanga ya Mbujimayi, bo voté combattant ya Bundi. Mwana papa Etienne Tshisekedi. Leki ya Félix Antoine Tshisekedi. Roseline Mbombo Walusangu. Candidat numéro 254. Bo voté ye. Kuna na Mbujimayi. Bo voté na Kinshasa. Kino lokolanga. Aiba passe na bino. Anyokomi po na bino. Abundi po na bino. Jekoko wa Mulumba. Candidat numéro 343 na Kinshasa. Au voté Jekoko 343, au voté Fachi numéro 20. Kondima muta na 4 nationalités. Na mona bat na nationalité mibale mais oyo 4 nationalité grecque, nationalité italienne, zambienne et nationalité congolaise. Mais non. Chaloupe avait la nationalité congolaise, mais il n'était pas congolais de souche, de père et de mère.
Babou baza ba nationalité na congolaise mais aza tata ne maman baza ba hébreu ba tata ne maman baza ba français eza likama mabele c'est maintenant ou jamais tokuta na mbala sima ezalaki mo lobeli ya mboka président ya parti politique la Sentinelle allié de l'UDPS et porte-parole ya président Félix Antoine Tshisekedi na diaspora prophète King Élysée Bishop. Merci.